3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Plastique ezongeli bango mfumu sabata moto na mayele. Le 20 te oyo uti koleka kingakati eyindaki réunion esalemaki bayi FCC basanganaki bango nyonso na autorité morale na bango ndeko le président sortant Joseph Kabila Kabange bakei balobeli kama makambo mibale ya liboso kuna balobeli likambo oyo etali penza kobongisa plateforme na bango ya FCC elonga plateforme électorale ekomi plateforme politique na nsima na yango cordon neni aleki cordon ya IDPS alobi ya FCC alobi ete ndenge ezali boye président Fachi n'a plus ce droit là ya kotinela bango lisusu informateur mpona koluka koyeba bango malamu po baluka kodésigner premier ministre. Informateur n'a plus ce droit là parce que balongo plateforme électorale bakomi plateforme politique baza na posa ya kogérer kozwa gouvernement en main epai na bango moko bazopesa bakobo misato. Président Félix aluka parmi les trois noms batia na kati lelo oyo nazoloba na yo bazongi lisusu kinga kati lelo le 22 bakei kuna na likanisi ete ndeko Kabila abiba premier ministre. Réaction na ezali nini? C'est du faux tout ça. Bazoloba makambo yo bazomeka ba tenter, il croit peut-être que non, nous pouvons gober ba bêtise en ndengwana. D'abord premièrement Kabila cause à la premier ministre parce que azali sous injonction, il y a des sanctions, il y a communauté internationale. Kabila a prisonnier na biso indirectement. J'ai dit que Aza prisonnier na biso indirectement. Il ne peut jamais prendre des décisions sans consentement du président nabiso de la République parce que bisonde tozali na ena maboko. Azala il faut ba auditer salema. Soki ba auditer salemi toyebi ba mbongo ndeni ni bimaki ba crime nyonso to salemaki nde tokoyeba qu'est-ce que nous pouvons faire avec lui. Mais pour l'instant ba major bazo mekana ekosimbate parce que bazana droit ni yakolobake le président n'a plus le droit ya kopona informateur wana za ba sentiment na bango na ba sa na ba damas na bango ba olia na kingakati bazo mena moi ba volume na bango et tout ça bango ba retour nde bazo se comporter de la sorte parce que qu'ils ont géré ce pays à l'avant dans les accords que nous avons signés ils a dit l'omlengo bango bazo mimila bisoté donc ça veut dire basa l'attention le makambo bazo koloba parce que ça va leur coûter très cher. Kabila jusque là azali sous couverture sous tutelle ya biso président na biso de la République Fachi y compris IDPS selon ba corps tout ça là qui n'a bango donc informateur président azana plein droit ya côté d'informateur parce que faut toyeba quel genre de ministre oyo azali na moins de problèmes oyo tokiko chaye tokiko signer pour évoluer là-bas. Tout ça na étape il y a état de droit. Tout de suite au côté l'état de droit tokiko imposer bangote. Mais nous devons apprécier. Mais style là bango na kuluka ba imposer kabiso ndenge bazaka na pouvoir ba se tromper te Kabila est notre prisonnier indirectement. Et nous le respectons na acte à ça qui alternance. Nous sommes reconnaissants envers lui mais azana ba limite na yi parce que tokoki ko tolérer ba bêtise en ndenge wana état de droit ezate ndenge bango bakumbaki biso pe tokumba ndenge bango bazali komonela ça ne marchera pas parce que ba sanction ya communauté internationale ezana mituna bango et ils savent très bien que biso nde tozana pona to ateni bango mais ceux qui bazo comprendre bango très mal ils croient peut-être que comme ça Kabila premier ministre pour ceux qui okei na ba élection d'ici 5 ans nanga oya koya asali la bango faveur pour Kabila zonga na pouvoir bazo rêver parce que en 2023 ndeko Kabila nda kozonga la kiti na ebonga na ya bokonzi pamba te bango ba organiser des élections parce que le gouvernement congolais ndeko misambongo tant gouvernement congolais ko misambongo ndeko sala ete mbongo wani uta na FCC po baluka ba sala mbilinga mbilinga po bazo bokonzi na bango ils ont droit de rêver baloba le jour où tu cesseras de rêver c'est le jour où commencera ton déclin il faut pas rêver ils ont ces droits là parce que bana bongo balala pe pongi parce que ceux qui ont l'alité pendant 21 jours à Kokufa même tout soit lié pendant 21 jours à Kokufa dans des quoi choco donc l'euro bazolo va pas confondre
ezali ke bazolinga balala lisu pongi te parce que soto bitolalisa bango pongi te bakokufa na 21 jours parce que 21 esali chiffre 3 ça veut dire le 30 juin 1960 okobloke kodango donc basambouye te na makambo azokoloba ce qui est clair bazala na respect il y a moi liberté topesi bango bavivre aisément na kati ya Congo po mingi baza ba congolais Kabila zala né rwandais toyebi yango mais tant qu'il a joué le rôle na mboka na biso nous devons savoir comment négocier avec lui pour tolakisa eke toza bakuluna te kikuluna eutande pa na bango na Rwanda euta aepa na biso te biso toza bato ba principe na ba règle autouti na une très grande école qui est l'UDPS donc ngana osengaki ba biloko ba blabla na bango bazoloba na ba me ko revoir ba éviter ba biloko ndenge na Kabila za présidente pour ba pesa ka biso injonction ko luka informateur ou bien ba pesa biso 3 personnes non biso problème na biso to kotinda ba informateur ba étudier bango parce que ba ke ko simba télé Kabila pe pour la premier ministre simba té déjà ba parrain na yo ba tchaki ba ngi ko sentir yete azala même sénateur parce que tu es dit place de communae. Si ko korosuka wapi fumu sabata yo poza ko bena Kabila ngo Rwandais. Na Rwandais ti bani est-ce que yemo ko to ebi kaza Rwandais place là. Et fumu sabata yo banga makambo te. Non pas dit papa ngato bandolo ba makambo est-ce que ça ko babanga likamse muto azabongo te bozo ko selaye ko bango bien na ko selie akolandela mais il sait qu'il est Rwandais. Preuve ezani ni fumu sabata. Makambo yango ya Italie droit ba preuve. Il y a une signature avant il signe avec son nom de Kanam, mais nous on le sait tout ça, mais ça ce n'est pas un problème autour s'est terminé sur ça. Ce qui est plus important, il a joué un rôle dans le cadre de cannabis en tant qu'étranger rwandais, mais nous savons comment est-ce que tu peux procéder, parce que le procès est exclu. Ce que ça était Kabila premier ministre, Ogolobani. Président a décevoir Bino. Ce qui était à décevoir, ce qui est ça que Kabila ma premier ministre. Wana peut-être na za sûreté na makambo na expliquer tabac mais ngala mpsino comme ma premier ministre té na peso exemple moko simple il y a Aladdin na lampe na ya kendaki Aladdin kendaki ko yiba lampe akendo yiba lampe wana polani parce que batindaki na magicien moko magicien na de communauté internationale ba mi bezaneti ba o ba ki ko botola Aladdin lampe wana mais mukolo place wana les gardiens place wana ezali géniaux azaki obimana kati ya lampe yende mukolo lampe yende congolais donc ça veut dire fachi nde Aladdin muyibi ayaki pona yiba yende communauté internationale bango nde mutu bazo ya po ba déstabiliser mboka ba impliquer biso makambo mabe ya wana ozomona fachi en tant que Aladdin en tant que roi oyo azali voté nommé et pardon voté pendant 10 ans au Azoko Sala, c'est le roi que nous devons avoir comme modèle, comme exemple au Akogéen Bokanamsu, si Matokoluka, roi Moussous, Ijama Kabuntoko, docteur Eteni, docteur Nabiso Équateur, secrétaire général adjoint Nabiso Eteni chargé à la finance. Pour la Nika de pêche. Oui, mais le pouvoir c'est pour conquérir, on est là pour conquérir le pouvoir. Ça fait moi si PSG, bien sûr, Moni Kitoko pas comme président de la République. Basé Bélé. Même maman Denise Niaké ou comme présidente de Mikolo Koya. C'est ça la force de l'UDPS. Mon monsieur Bonfou Sabata. Nga écoute la Ningamaramba présidence, c'est nga professeur pour enseigner à Kabato, pour la fungo la batu bongo. Nga pour nga fatine ngazana et koki pour ngai. Souci n'angezala kazana. Nga problème nangai, c'est la masse. Ces peuples-là, nous devons les enseigner pour Dieu a besoin de toutes ces âmes-là qui sont perdues. Et je pense que c'est comme ça, moi, je vais procéder. 3W, Boboko Yaboka. Boboko Yaboka. 3W.